Ah Thomas Kauzi, au passage na yo ebele na distraction, ozo se distraire. Ko finga fali okita na été. Ozo mona résultat ya mafinga obo finga fali. Bonjour, bonsoir partout dans le monde. Il y a bien eu selon beaucoup de je n'entends qu'à dire ma maman yi, babi so mingi de makambo, atabo chemu sapi, obika kobande za la kaso chemu sapi donc il faut katanaza dans la reine de l'internet, na roi de l'internet. Ken piana na Manic de John bangonde bakolo internet so boy o sali mokili na yo. Donc phénomène Ken piana Makisembe Manic de John. Mère nanga titi kabal na biko za dane sengo pona lubu benge nga to ka na bimi c'est une émission te pona nini Jonathan Kadima na bagite na lingi ya likoli kolote pona makambo wana kutu oyo wana lubu be na nga na obeta nkutu te pona na tina morte. Bonjour Ken Piana. Ouais, bonjour Jonathan Kadima. Jonathan Kadima, ouais tout. Check. Donc ça va tokos. On est appena basito to collabora nango donc ya makasi. Donc yo yebikaka. Babi Ken Piana. Boni santé kuna olobate pona na yebi déjà que santé za kitoko. Non, santé pepele. Omoni Jonathan Kadima, premièrement na ndengo yambinga yambi Manic de John. Il faut yebake biso toza ba meneur de jeu. Nandenga ba blague te. Ba biso toza ba tout moko boye. Parole na biso eza biso to na maloba moko boye o eza na charismatique. Que soko lobby même au fingi mutute. Mutu azala toujours touché, mutu azala toujours mal à l'aise. Jonathan, tokuta na ba problème. Na yebike ba problème o tout au passé nango. Eza nango kaka 40 jours, 40 nuits. Oyo Moïse a passé na désert. Oyo eza nango moment na biso a désert. Mais ici tokati si désert déjà. Bakanga Manic de John, bakangi Ken Piana, tokati si déjà désert. Sikoyo ba gloire nde sikoyo ya makambo linge banda. Makizembe Ken Piana babi lelo vo tozana bango kaka balobaka ba chaka musapi pa ko bate katana. Ko yote batu mususu bamona ka baza utilité ya okangisa. Neti pacho ba utiliser kaka frappe kaka batiki na bango. Ya biso eza biso il faut mokile ningani. Basante globe terrestre ningani. Ningani. Biso c'est comme ça. Biso to ba tout ke bobete kaka mwaneti soso mo te biso il faut pas que ningana. Babi Manic de John tozana ebiki ozana esengo mingi na mono ozaki na tracasserie mingi osaketa ki fa mingi ton Ken Piana zaki mona ba problème. Koloma bonte na sala émission na sona oseka. Ba kendene na 4h du matin pour ba biki ça comme ça à 10h. Angabi mayomba memaki butu. Eloko sala passe na ngai eloko na sasa na ngai kaka ba na yeba ka sala CPRK. Pour ba kendene na butu. To ebina ba koko ko sala été. Ba kena na 4h du matin. Tant soit ko ke pe ba sala membe ba bois qui quelque part. Mais le ko la uta parqué et l'autre zaka na poste ça za CPRK. Mais CPRK wana biso zaka na montre to compter ka ba heure. Ba seconde. So kana bi ezandeni ba bengi ezandeni na ba ikeno aobi major wana de jonabi eloko mo lobake biso to banga raté si ko banga raté mais za maramba solo na mona ko vraiment na parquet santa ke na banga raté o te soye pa komi na ba kanga na kota tina kata na moni Ken Piana za wana na parquet eloko kaka Ken afan ba kanga déjà ba betela déjà ma poso mona izalati ba liboso na moni eloko poso muto afan ba kanga déjà ba luka mais ba betela déjà map signé eloko peut to so ba justice mboka signé par les procureurs. Non, c'est la Manic de John. Nakatiote, question Jonathan Chotuna Alvi Bobanga ate. Omoni biso to banga na biso eloko te, po to finga na biso mutute. To sala ka ba analyse, to reproche ka batu o ba sala mabe. Neti émission ba kangelinga o ba présenter nga. Ezaka na reprocher mutu ke non. Au passé fina yo plus de 15 ans. Nga kaka fali ngo pa kitaka mata kaka bato bo landa biso. Boko tena kleboa bota l'émission na auto sala na Aruna Yasuka. Émission wana vraiment est-ce que koko misanga pena makala. Émission wana vraiment. En plus air bozo ya kanga biso neti banyama. Bo pouvoir biso pe ba kombo wana oto lobakeza ba kombo na binoti. Ba pe plainte et yaki na kombo Ken Piana te. Kombo na ngate justice za place mutu faut prouver ba preuve. So air bino bozo ya aucun afinga nga. So prouver nga kombo wana za yo
parce que soki lelo ozwi kombo ya bato milatisi tukokende ti na bamashine place osanrola tokokende kotala ozo comprendre parce que lelo ekomi trop c'est trop to ape banyama bato pete oyo quantième fois combien de fois nakenda kolekisa ta na parke ya Gombe osamba na Vasco depuis na banda musala oyo ti lelo nano natikala koswana na Vasco na micro boye te nano naloba mabe ya Vasco te me babimiselanga Vasco Vasco plaignant nakoma kuna boye Vasco yango mpe atikala kose présenter te po preuve oyo nasamba na Vasco eza te kote oyo mpe bimi mutu bondo fingaki video bimi batu nyonso so batali club bon nayebi te soki naza na nini megabyte non otana émission yango Manic de John babi ntango lobi tobangaka te oui tobangaka te parce que biso osalaka analyse nous on est là pour critiquer pour que la musique aille de l'avant. On a grandi dans la musique. Tolinga musique ekufate. Parce que bana na biso bazoya lisusu na loyembo. Bon siko tant musique congolaise, la musique congolaise ezoke na okufa siko bana biso boliani. Prince oliani. Ta musique congolaise ezoke na okufa. Totika kana mutu moko fali. Ta moko. Tozolo batoko ganga yango. Babi ozibi ba problème mingi parce que bino boponika fali. Parce que biso to poni fali to poni esika batu abazo gagner biso to ba perdante nesinga boye pesanga mwasi atelema boye Manic de John la reine de l'éternel général etumba na ke oponoka se mongo sokene na okufa panga na chola na bino etenga na kusana tombo na bino te tambo zaki obeba nga na salaki te biso to zana fali parce que on est en train de gagner to zui ba trophée biso bozi ba elo ba sabi bo so po zui ba trophée bolingo komisa trop parce que leader na biso azo sala musala en tout cas restaurant chez les play chez Jancine la mobile maman en tout cas anti gigolo on attend bataka olia attend batala ka babi keno fali azo sala la fierté à drapeau congolaise otalaki na remise ya ba trophée ya Josa Razaki wana mozo mona mwana mobile alatika nzambe na ngai nzambe osala fali bien piano na bida tuna lo moko pardon elo moko elekilanga vraiment on va funa tuna pona nini yo kaka na maniki bozala ba problème internet makasi c'est là batu ba sala peut-être confusion okoka taper une minute to tiape na bafle oyo kaka eloko oyo basali ke non ngana na se retrouver na prison bato ba landa siko émission ba juger ce que ça que ngana finga ki mutu non dans une minute kaka metti une minute kasi ngana ozotana ngana lobela poubelle poubelle ya obina ta générique ça ba musicien so ba c'est le na musique za to ana ba bongo to kenda boka mukuwa na poubelle mukuwa ana ezalaki na musonité ke toliaki kasi yepe azalaki utile na minute à côté poubelle donc azana même valeur na eloko ba boki na poubelle siko ngana zuka atana nga ebele na lobela sele vraiment Thomas Kauzi o pasaka tana yo ebele na distraction ozo se distraire ko finga fali okita na ete ozo mona résultat ya mafinga obo finga fali olia kita yazo mata siko il faut mituna place yoza boza wapi boza na position nini kopi wana pe bosali yango trop biso pe ba congolais total bino na kopi yango pe trop cette fois-ci trop c'est trop compagnie kasi kopi na bango ezali il faut ko finga fali pour pas se retrouver parce que eza contrat que jour yo tika ko finga fali tolongoli yo na mouvement yango wana lelo bomoni ke ken a lelo vraiment azoloba nyonso de émission oyo donc to moni mabe a lobité mais yango nde babimisaki na parquet émission oyo ememinga makala émission oyo bakanginga basinga na 4 heures po bamema ngai makala yango wana oyo kaka lelo mwa mabe tomoni lobi wana eza te bon nayebi te vraiment bon nayebi te bon natie kaka place oyo nga balakisinga parce que nasengi na bandeko mususu oyo bazolekisa ta na bango kofinga fali batika kaka po fali yango azokita te fali bozofinga chaque jour fali makambo nezo mata kaka eza kaka reproche natangi bakombo nyonso nga natangi soki mutu amoni kombo wana eza ye
prouver ngai, bo confronter nga na mutu alobi na ye. Pe bakato kamwe makasi confrontation entre yo na plaignant ezala kité. Mais plaignant yo expliquer nga siko eloko o ezo salema na mafia ba lakso plaignant comment. Parce que plaignant amona na te po ba kombo tangi eza ya yete. To kende tina ba aéroport to vérifier mutu abimaka na passeport ya identité nini. To yebi ba kombo na bino très bien. Kaka mutu bozo luka bo bimiselanga comme plaignant. Mutu wana eza la soliste moko bon toke kutu mutu ate eza la soliste moko boyebi ka finga voir même ba para ya fali o bakufa ala tena ba propos ya mabe pona ba para fali o nga na ko lo bate peut-être na zong c'est la président fali choc yo quand si président fali nenga zawana soki to tiepe na président fali na garçon wana est-ce que bakutana tena mouvement mo boye babeta ta une semaine na ba parcours na bango ebisanga bakutana soit na orchestre nini o babeta ensemble. Parce que oyebi mutute, oyebi via mutute, mais tel a propos. Mutumo wa sala soki ba plus de 1000 émissions. Mais mutabongo nde bozoya ko faire confronter ngaye. Ndenge na Gombe kuna bobimisaka Vasco Mabiala. Yango ba boya ki siko ko porter na Gombe parce que ba biki na Gombo ganya mingi yango ba kinde ko na parkia kalamu. Nga yebi sio Jonathan Kadima ndenge na zaboyi. Soki lelo mutu afingi pito pale wana okofinga meme mama nango batami na kombo pito pale na okangisa yo te poza kombo na ngai te. Pourquoi to sala confusion ya makambo? Pito pale satellite eza ba kombo na ngati. Mais na okangisa nango mutu te na ko mema ngo na justice te po mutafinga nga na ba kombo wana. Koma ba kombo te olokota ya ba Vexas ya ba Fere ya ba Yodi bo ba nomemela yango batu na ba justice. Eza na sensi moko te na habite yo somona Sankara ki afundi mutu na justice Jamais. Afunda kate po kombo wana ya Sankara eza kombo na ye te. C'est ça yango mona Sankara mema na mutu justice te. Tout ça la clair ba konzipe basunga biso ngabo ngana okende makala neti nyama na kuluner te na ibaka mbonga mutu te na violer pete eloko lekeli biso piano biso toye to kuti voiture à prison mais yo ke na convoi spécial manik déjà eloko kamiseli to biso toye to kuti voiture ya makala ezoya mais to kuti babi ake na convoi spécial ba ye na 4h du matin ba louer catch na bango maman to ba louer catch na bango. Bakangi un responsable père des enfants bo ligoté botie o babenga na kisa ngonzi tambo che bo bando cha ken ngonzi bondo kansani nyama na bino na ebité en tout cas faire en tout cas il faut foutre ken la paix il faut le cambo ici là faut le cambo aotika ndeni ya dol bakake trop ya mona ken adversaire na éviter en tout cas ba fanatique na biso batu nyonso batala ka les fans de la musique congolaise faire réponse na esa ken akufa alinga ka ken te papa ne yo boti bana no ebele wana 24 wana so balingi moko te olinga te mais ba 24 ba te belé ya ken ana papa na ya na mama na ye balinga bainaka mwana ya muninga ndenge wana te yobi combien de mbongo déjà okufisi ken na ba parquet oza moté ya mabe mais ça fait ce babi pe ken so manik de John zela nanu ki na kati ote ozongela na bi balobi tango pe ko ken na bima basengi kaka mbongo o ba dépenser ki kaka oya o ba dépenser il faut pas zonsa mbongo nyoso ba dépenser ki wana kutu za sujet to ko lobela te yo ebika wana za makambo to ko lobela te. Mais eloko tozo déplorer kaka ezali tranquille. Ken a père de famille, ken a responsable, ken a boss na biso, ken a za na site azo kumba bato belé. Au moins na minute ba site koti ba élément. Yem ta futa na fin du mois. Fin du mois yango ken il faut futa bato na it. Nanu na obi faire ina ken na niveau moko. Abani ken de loté ngana sali 3 ans internet na kuta de faire déjà à trakasara ken. Non, comment litra qui a ken? Non, comment on dirait qu'il n'a pas nganga moso ken a suika mo mbonga bien ba. Yatini batne ba rolia ken mbongo. On sa monter mama be. Et là on est olingi. Ken a sala onini. Obeti 35 chasseurs simbité. Autant nini on a un problème na batu o ba sa mutoko bestino yo fingi mama ya bestino.
ngana mono na ndaka besino so lela na wileri besino fa na wileri so lele so simba te besino ngana ya kokota ngana za na shokoro libanda to kota bi mutu no za kuna moyen to zo mela diambo zo le siko lelo oyo okomisi ken lokola eloko na oyo sakanila il faut likambo to koma na suka l'état congolais de quoi bo permettre ba kanga ba ngonzi ba kena na ba 3h du matin na ba 4h na cacho sans confrontation yo Marcaouz na ebité papa na yebite moninga na tangi kombo na yo lukisanga nengo lukisa eken o ma ele ten okende ko sa musique to kenaka lèche cul ya patron pour ça lèche cul ya patron o fingi fali titi yeso ma to mema na nini to fundaka yo to kipaka yo Dambongo na bino ole bo luka producteur ya malonga bo luka basala malonga bo beta bo luka nganga nini soki prophète nini soki nzambe nini osala bino kisi bo sala ta singele simba te mbongo na bino donc faire yo mbongo na yo jira pe na mbongo na donc obi ba senga ka okene na nganga na kono wana na comprendre souci on a comment mon ngwe comme likam susu en tout cas famille ken il faut ba fandi sa faire sinon te ya suka autina mutabeta ken bal na nzela likam na olobesa ya solo pono na monate ken alongwa na ndako na ngingi likolo na yo ka affaire likolo na yo fere ken alongwa na ndako na ngingi ken azwi ndako na bandal alongwa na ndako na bandal likolo na yo fere olanda kaye partout bon problème son problème c'est pas fanda baloba yango oye comment so luka mordom problème en locataire fin c'est quelle manique de gens en zone là na kepa ken piana ce que loko nini a commission adversaire na ya makasi boy partout donc partout yo zala na kangamo ndire sentir boy za nini za dit à quoi bon nga na ebité na ebi na ngate loko nga vraiment na sala peut-être mais c'est wana en question na ebité biso to sala musala o amoni alingi balobela kombo na ete musique na yepe etika ko déranger biso ke to lali musique nozo bete déranger ba pongia batu yo métier célèbre pour musique nozo bete déranger ba bafle to ko sala analyse na biso ya musala o to tangela antiki to ko critiquer soko sali musala bien bolobi ya bien to lobi pe ya bien soki makamno pezo marché te vérité kaka to ko loba ngai te mutu natindaki bino bokota studio boyembela wera nzembo o boyemba wana o epesa libabe na orchestre nzembo piano yo pe mbagade piano nazobisa yo eza na ba musicien mususu soki basengi wera pardon te ti bakokufa bakosalaka succès jamais soki bato mususu basengi wera pardon te na bavi na bango wera mutu aza na ba immeuble minene na Gombe kolakise ndako ke no azwa envie ndako ya mutu soki bosengi wera pardon te na bavi na bino nazolakela bino na bet na nyatisa te na mabele ya Kinshasa na mabele ya monde nzambe pe azokanga mokonzi ya mabele ye mutu asala biso tozala na mokili po tokozonga mabele soki wera sengami pardon te ebele ti bakokufa wana bosela te un jour wera kufa liboso na bino da bosengaki déjà pardon revient azope manano voilà wana eza langage fort na lancé babi manique de genoki de lelo bato bakomi bahypocrite bokomi obatama obiso bana papa chéri batikala olingi wapi obiso bana ya papa chéri afulela bino wapi papa chéri ango afulela bino wapi te alinga bango te boyembela ye bokritika ya alinga bango te alinga bino te bino bana papa chéri na ndenge nini alinga bino te bana papa chéri za batutu kaluji bamon premier bana papa chéri bango wana bajidel bana papa chéri bango wana bana papa chéri mobala bibi secret basege bagile kibe bana papa chéri bango wana pauvre Monica bana papa chéri bango wana nani nani bala bibi secret bana papa chéri bango wana bana papa chéri bagile kibens papa chéri atikala olinga bino te ibino kati succès makasi wera sasa bino papa chéri banda osepela potala makaba to abunisa to bomisa bat na bandal lelo koma bana papa chéri na ndenge nini
Na ndenge ni bato bakufa ba misu, ba mama bakufa, ba jeune garçon bakufa likolo ya discussion ya Jibe na Wera. Lelo bakoma bana papa chéri. Manique de John elo mo ken alobi ba fanatique ba yeba te. Ken piana. Yo ndimi pena président net Wera pena. Yo kansa a raisonner le passé te. Oyaki na pena na pantalon somba na tombola 200 francs. Oye na orchestre na yo bando lata ba complet pena ya ba costume ya ba $3000 ya ba 5000. Lelo zo ignorer mutoyo alongoli yo na vie ya tombola a commission na vie ki okoti magasin au pepe complet à 5000. Piana éclairci ba fanatique no bien donc. Te nabia bokansa Wera sala ke mutema pasite. Ke mutu moko boyo na zwi dalene ya na commission mutu. Akendo embela nga na za vie jaloux na ye. Nga nazo lula papa yombo éclairci ba fanatique msu biso peto yeba to mona ka ba beta musique esimba te. Yombo yango wana Jonathan Kadima omoni ngande na bo Jonathan Kadima lelo ko kende site nyoso mais so fingi ka ken pia na makamno ba moko eza bloqué. Est-ce que yo so finga ngai? Jamais na sika na peut-être na ku. Siko ozo comprendre Manique de John batu balela ki tezela batu balela ki Manique de John ake ken bopotani. Est-ce que Manique de John yo to fani na été? Siko il faut que ça la reconnaissant envers mutu oyo atie moto kine anje poyo ozo épanouissement. Ngana kento zaki na problème makasi. Nazaki na ba Congo to swana na téléphone to lobana ba propos oyo ke to ko fanda boyete. Mais na soki nazaki mutu musuta ngana utaka ba Congo na mba mo. Site yaka na sala ngona njora. Mais na tali lelo na internet bato musuba ba konga na manike te lelo ngaso na za elombe bo ezaken. Ezaken. Otunanga bina mama poani makambu attaque na salioni no tretango na net tenga bilelo so na manike général etumba ezaken piana oyo azaki so na osala émission to souffrenga question na litoi omona kata kriso kata na nte de John Olobi nazo silika pe omona bi abondelinga pe na zongi ozomona il faut yango omoni na komona bana balelo na la se likambu nyonso oyebi ke muto bosakane bien salango en coulisses o fingi fali na internet ozala musicien ya quartier latin na papola yo wana eza avertissement eloko sikoyi nango eloko sikana nango oye na kombo ya fali na internet na nenga mabe ozala musicien oleka la quartier latin na nyata na yebi ba secret non de ofinga ni shoko wasa kenda aya suste wa bwana eloko finga ngate na zalaka mwasa mutu moko na leka na mbeta mutu te. Alors au fingi fali na bana na passé na yo bana na basi no akala na bani ko critiquer yo titi soko za un problème na fali ça ministère quartier la te benga fali na réseaux sociaux na WhatsApp na nini sola na fali aza confrère na bina musala au fingi fali ça ministère quartier na nyata Babi Makizembe mère nanga titi kabalu Niklet moyo na babi na za toujours na quel bien na Makizembe roi de l'internet wana kutu bobo ya te dona mukili na biso to mema bino nyonso parce que za bongo na neza wana eza restaurant de play chez Jancine Tela anti gigolo mobali ya mama anto soto na banda totali parfumerie chez ICK babi ya nanga gabi wabelo babi nazo welo na mutute Elisabeth Mayangi nzambe ya ba mama balobi titi kabalu de moi-même titi kabalu de moi-même de moi-même titi kabalu de moi wana zakayanga kabalu de moi si ya cher sono otala batatu abiote otanga komo nanga te kashala batatu tozotala Niclette Monet tozotala Mireille na yele ona bani ko finga ken piana boye yaya toye bakana snap en tout cas Missa Cartel la terre je vous aime beaucoup vous êtes le père de mes enfants je vous avertis ya cham mututu ozigi Marley oza un problème na fali benga fali na téléphone Missa Cartel to fingi fali na onyata bobanga na binote wana obosana Manique de John ça na problème fali sola na fali na minute on a la bouche autorisée fali ceux qui oza un problème na fali oza musicien ya quartier la terre benga fali soko meke ça la vidéo na kofinga yo na bango te na note na avertir bino na mona nanga fali te ma mnyoso na sala ku fali asepela te na sala ngo po akunela nga babia na honneur alors na sala ngo kaka nanko Babi Makizembe na zongi su epano babi balongo su epana bino bakomi kokota su ti na ba o baza ba responsable ba o baza ba parent ba o ba donc baza na bana tozomona bato moko bota ke mutu mo azo tata refona na bande de l'école ti azo finga responsable piano et comique boy pona nini na niveau yo
Bon, Jonathan Dimanga eloko esalinga pasi na zo adresser message na ndeko na biso Bibi. Bon, na mona kututina répondre au Bibi ezate parce que eza kozanga actualité. Na yebisaki yo na lobby bolongola papa chéri place botiaye wana place bo bloquer wana pa bimisaka disque te. L'état bino bo bloquer papa chéri bimisaka disque te. Bo bandozala na actualité te bo bandolandelaka biso. Talaka Bibi kapingoli alobela papa chéri. Donc yazo mona semie kutuna sala émission na lobby kombo akeni yango batu bakota lebele kena lobela papa chéri batu bakota na bango ebele te. Bo pousser papa chéri bimisa na eka disque. Soki papa chéri abimisi disque. Bon comme en actualité et comme lobeli pe maramba papa chéri batali pe moi 20 000 vies 30 000 vies 50 000 vies. Comme ils disent que ça te yango mono sali be monsieur bela to lobi comme papa chéri bamba minase o suara na 5 000 vies. Donc yo moni fona moni era lobeli ka comme ken piana. Bon, na côté internet, na comparer be émission yo saki ya spécial papa chéri, na yo sala ki yanga ken, total ya nani eleki na nombre de vie. Yango tino. Sala me mama Bibi na invité Bibi boza ya oloka. Omoninga na loka bino. Loka bokota makabo tamina na loka bino. Muto kwa leketu PD responsable te. Ma Edi Badia, ma papa na Edi Badia tana na boduga. Edi Badia ta na ebite sozan na nani est-ce que les questions sont de quoi Edi Badia ta na famille na baki bimisa na moi ndeko no moko ba la bouche autorisée na la mama ba photo na ngai o ezaka na internet ba tia obimisa ndeko no moko moi si obimisa te tilelo donc ozande kwa moi sala kinga kitoko te de deux ozo finga Edi Badia ta mutu oyo avion zanzela o ese pona yo nde ozana bando ba bande ko luka poto ba misu ba ke tina c'est bon que tina Tchécoslovaquie ba Russie c'est la map de gens ya to kanano totana baba continue na ma mission tiana boy to moni émission moko awa ba ayamba mosaka poto to respecter papa chéri mosaka nde la mère mende na bango ya mouvement ba komi awa urgent mosaka apesi prophétie pour na papi mboma et ça lui combien 7900 dans une semaine et l'équipe déjà une semaine si ko tala o yanga ko si pas même jour moko 23 heures du temps awa 14 000 vies au moni kombo ken pia na kaka kombo ka ya ken pia na pamba donc ibotika na bino boluka nde disque nde to chaba on a mode d'avion ya les deux albums na biso bima to chaba na mode d'avion bonde bosili mususu akena risima lili akomeka comme la scotch cabo yeba sanza makila osuka wapi to chaba na mode d'avion no tala o moni tala ba vie babi na jour moko kaka na la mère moko kokite deux ans ba bazer na kokite ba 14 000 j'ai bosco so jour babi Manique de John yo kananu bakangaka mosaka pa vena soko fiolomide abeta un mois na prison na soki na rawan le afingaka corps ya babia esila formol na nzela nde na yina oliko likabwana nde babisko lelo eza po ani botika no bango to lobeno pe makamu na biso no pona bango bana bango ko ba mike comment no aso atoko lelo siko eza ndeni lelo to so tona makambo ebele yo ifo sala be mission ebele koyaka no pe ka chaki to sala boy toluka na so be invité te bino pe place boza boluka ba invité te to improviser siko ba improvisation ke to luka invité te to koyamba pe mutu te totala banani o ba otalema te Manique de John aye awa to fandi pona minute to a mélanger fimbu na fimbu check biso to ye bino pe kuna bozana ba Kongo ba elengi ya Kongo bozana ba ma mission na bino bwana ba site bosanga na ta 10 biso awa wanta chipe zali bon to bimate to bando sala ka be mission sur place Total banani oyo ba s'inspira ka banani non banani oyo ba s'inspira ka banani oyo ba frapper to yamba ba invité to luka ba ministère to luka pe concert ya mutute total soki actualité c'est pas banani bola kisabiso boke boye pena bo sali analyse ya actualité ya BCBG biso pende bo finga so pona fali biso pe to sala une semaine ya lobelaka ba actualité ya fali pupa total ba rotala banani bakoya loba makambu ya vérité. Jean-Pierre Massamba yo yebi place Olanda biso Nathalie Neymar Prince Yaweli venanga Gauthier Mascotte patron Sœur Pauline Lumumba Adèle Diogo Bagou danger na France Adèle Diogo Bagou danger
Adel Djoko bago danger. Nakeka na tongo Adel Djoko tindelinga $800 tuka coup de chapeau. Adel Djoko abo akopel soutien. Ngande na pesa ndeko na biso wana tilampia. Obo Adel à partir de longola Adel Djoko. Longola ye. Donc tu n'as pas politique na autre pesa. Na longoli ba Adel Djoko to longwe kuna toke pa fali to tika na fali na biso Mobutu. Talaka babwa ki na album ya 37 chansons et yo ka na ngote mbongo ne kendaki perte to boy na biso kuna ko bwa ka biso lisusu te to ko porter au plainte to longwe na biso osa comprendre Babi Luzo Mbata Nathalie Neymar venanga Luzo Mbata yo pe babwa ki yote na album oyo yo pe yo jo bwa ka Luzo Mbata o mona parquet yo mimanga yo po kota kuna jour au boka vient na Jimmy Belau na longola ba fantiki na nyoa surtout ko boka ka suka olosika ba souter ko meka ko boka suka olosika ba souter Richard Amele ko toucha ka ko tulisute biso nyoso da batu na nyoso na ba mbongo to fandi na so pa le king nga pesika devoir to luka ba invité te bolo bela papa chéri a sa grand leader biso pe tozana leader international ya monde o ba Madonna bazoka na kara faina bana ba Chris Brown bazoyoka kambwana depuis musique ya Congo bandati ba Michael Jackson bakufa batika na bango ka musique ya congolais te na kara mais fali bazoke pa ba Madonna artiste musicien oh Michael Jackson a Luka featuring basa na featuring Madonna balance Michael Jackson ti Michael na kufa wana batika lo sate as a grand star planétaire mais ayo kanzemba fali ye moko pa poster na Instagram na ye papa boya botia ba micro botia ba caméra na ba micro na bino biso pe totia to pesa na une semaine devoir à domicile tota la soye banani ba okim ngapena na ko loba siti moko siko yambanga te awa kaka to sala ka be mission check kaka yambi koto pe totala na soki batu ba ko résister na sa na boduga jazz leketu ko kanisa bango te ko créer actualité te bwakisa eloko ana mai bwakisa yango ko kangisa bango tie botika biso ozo comprendre ba biso toza ba Mandela biso ne toko kende bango to kolanda bango te bango bazana bango na impact te bana kilote e bongo yebisanga nana boduga kangisa alela lokola zoba lela lokola ka nana lisusu akangisa lisusu nana ka nana futa sumbo kana mawa fifisi wa kokeno senga pardon pa nana kokeno senga pardon ti nana bimisa e venanga di badata pena basola parfait na makasa uti nango Canada afanda pena na bureau ya bandoka sola mulungi jazz a profiter na sola parfait di non wana te sola parfait na mérité di badata afanda na ba ministre ba patron minene jazz te pardon donc atika na équipe bango te pardon bientôt kabona un mot de la fin salam non un mot de la fin en tout cas Jonathan a dit ma félicitation musala vraiment kitoko osala musala na vraiment bien zo défendre vraiment film donc na sepeli vraiment ndenge makambuto ekende bien merci na Manique de John donc boss de boss Junior Mawete le boss le patron Junior Mawete bako mabiso kaka pona tozana ba patron na sima mukongo na biso eza ba patron jira simalelo pesa nga patron mo boinani na Afrique du Sud abimisi kaza na nesuso jira simalelo Jira Simalel atindela ko $3,000 lo vivo nani Jira Simalel ngwaza pa pesa nga komba patron mo malelo zo api komba patron te bele lo 500 personnes mbongo batindela Jira Simalel kombo eki Jira Sifa pesa nga kombo te Jira Sifa pesa nga kombo obike soki na bwaki muto ate atindela malelo zo api to yoka te mission te ko la boss wala ouais Manique de John to kaboni déjà moi monde de la fin carnet ça fait ça kaka babi mobali ya maman Anto balobi chez le restaurant de Play babi anti gigolo na Paris wana babi chez Jancine Tela mobali ya maman Anto babi la parfumerie chez ICK en tout cas maman Anto nde to solo ndenge salami tozali tokozalaka kaka babi ya nanga gabi wa belo maman okokisa 70 ans lobby donc bon anniversaire ya maman déjà maman na ya gabi a kokisi 70 ans
donc 70 ans quoi, comme on dit en bon français. Non pe ça ba mbote na nga mingi na ya na nga Mireille Ituni mais motema ya Junior Okito Jean de Pierre Badiata noble mutu na yo Youssouf atobenga ya na eto sa émission te donc na ebité soki ba matériel otindeli azon pour filmer ba ndeko na ebité donc merci à toi Jonathan Kadima si bu mutombo balobi voilà bossa moulay ya pembe babi na sima babi to na metitima balobi Freddy Chibangu a Jetrad kabona na biso déjà mais il y a un film robo ya na Maroc wana na c'est question sur l'émission abi donc yé pona yo akokufa mais comme na yé tanga lobela ka comme na sanga be del grâce te na lobati s'il te plaît del grâce bon comme beboy et bon na del grâce en tout cas del grâce balobi babi chez na anti gigolo wana na Maroc del grâce tanga longwa Maroc à France à Kenarolia na anti gigolo babi restaurant ya agence là balobi anti gigolo et pas agence là mobali ya mama Anto mobali ya mama Anto babi Elisabeth Mayangi nzambe na bango babi to chité déjà ka ndezalaka na kabonda ape na maniki na pesi pe oyo ngana lingaka mingi mbote na pesi maman na ngai Mireille Ituni me motema ya Junior Okito papa na ngai wana na Belgique na pesi mère na ngai Titi Kabalu mbote na pesi ve na ngai Freddy Chibangu Jetrad mbote na pesi lisusu mami bakacho la fia parfum mbote na pesi lisusu mbote na Diana Mikete Chou na pesi susu mbote kuna pa nani et pas Elisabeth Mayangi mambuta mère na ngai na pesi susu mbote et pas maman na ngai Titi Kabalu Titi Kabalu na pesi susu mbote et pas Joseline Ikwa moi si ya kitoko ba bébé wana misa tutaka toto fêter 3 ans ya bébé na pesi sumbote na Dora ya lingaka te na tanga mako na pesi lisusu mbote na Nicolette Moyonda na pesi lisusu mbote na Chris Bernard na pesi lisusu mbote et pas ya nani lona aussi ça nani Meti derrière la caméra ba mama et tokos. Une surprise agréable na MP Domi. Fête maritime MP Domi na Katia Aaron. Boya ebele bokozala fuma de cité. Numéro ya téléphone na biso yango oyo eza affiché. Ko hésiter te kubenga biso benga parce que ici chez nous il y a toujours 100% sûr. Biloko na ekokoma malamu bokozala vraiment de cité. Bon pour ça vraiment bobongisa bakoli na bino na date oya le 23 novembre 2018. Le 23 novembre 2018 bon pour ça vraiment na babakage na bino bokozala de cité. Maboko na biso kofongoma tozo yamba bino boyi mala mouvement na katia agence MP Domi fête maritime. Tozo zela bino bon pour ça bokozala de cité. Check it.